Chez Steve, Binga, les boules métro. Michoi, na quelle réunion? Et dis mon cher. Bana Saint-Paul, toujours meilleur. Tokoni okunga okamba, Bana Saint-Paul et papa, au fleur, okunga. Biso Bana Saint-Paul, Tokoni o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosengili sanga Boboto Oneko Esengo Mbote mingi balandia radio lisanga bozali kolanda oya bino radio ebengami radio lisanga pe esalami na fondation lisanga na mokolo ya lelo oyo tozali le 31 janvier 2012 ba mbote mingi ba tunyo sotu bazali kolanda radio lisanga oyo esalami na fondation lisanga. Quitter le Congo, acheter la terre de nos parents, libérer le Congo, acheter la terre de nos enfants, quitte le Congo, Kundabatare quitte le Congo. Balandia radio lisanga oyo bazali kolanda zali radio na bino bengami radio lisanga nde to lobaki na bino ete lelo ezali mukolo ya malamu mingi pona tokutana lisusu awa na radio na biso pendenge oyo boti koyoka Congo banga alobi na bato oyo bayebike mabele wana ezali mabele mamete pona batikela mabele oyo yango bato oyo bakuikoloba mabele mame mabele na biso moko ba Congolais pe bakanga bisaka bazonga na oyo ya bango mboka nde tozali koloba bongo na esprit ya discrimination te na esprit ya bien bozala pe bato bokanga bisaka bobendana. Libérer le Congo, libérer le Congo. Ndenge tolobi libérer le Congo pe kende pe siko toko mitu na siko aozobi ma Congo zali ko kende wapi mais destination na yo to yebi pona soki to lobi na papa na biso to tuni papa na biso Tshisekedi akoloba na bino ayebi bien destination ya bato yo fo ba bima soki ba bima wapi nde to koloba boyo ka place fo ba kende. Aya ya chichie nde tolobaki na bino ete boyo ka place ni bakozonga bolanda malamu pe place nini bato wana ifo bazonga pe na mboka nini ifo bato ango bakendele. Aya ya chichie na Rwanda ya chichie na Rwanda genocide bisoto lembio sokisa na Rwanda baviol bisoto lembie sokisa na Rwanda kokufa bisoto lembie sokisa na Rwanda. Na ebandeli ya ane oyo kaka na yambaki mutu munene na radio na biso oya asalaki intervention à partir ya Belgique oya fandaka na Anvers oya bengami na kombo ya Rocky Kabongo bamisusu bayebi na kombo ya Tommy Kabongo nde ya tunaki mutu na moko malamu mingi nde alobaki apesaki exemple moko ya malamu mingi oyo opinzana lobi ete exemple wana ifona betela bino lisusu yango pona bozongisa makanisi na bino na sima pona bomitu na pe ba question wana soki batuni bana na kelasi question wana réponse nini bakopesa pe ba point nini ba professeur bakopesa bango. Rendez-moi mon enfance. Bazongisa ki mwana pe pai oyo ya biso bana mikena kati ya mboka Congo nde lokola pe lisusu oyo babengami lopango ya banka balobaki malamu pona mondele alakisa bino bolingo na ye nde apesi oyo ya bana na ye mondoki ya mai nde ya biso ba Congolais apesi bango
minduki ya solo oye kokiko beta pe ko boma nde yango wana ezalaki penza nde eloko bango balobaki ya mutu ya makasi mingi ezali eloko moko ozali kutu na bezo ya kokota bakelasi te mpona okoka ko comprendre yango soki elingi koloba eloko nini me ndenge nalobi bokima te mpona Rocky Kabongo azali ko leka mwa muke kala mingi te na kotia mwa morceau ya ndambu oyo tusololaki ngai na ye mikolo eutiko leka awawa na ebandeli ya 2012. Ba baby na bango pe ba baby pe bango moko ba yebike bazali ya ko beba pe bazali ya ko pola na kati na bango bazali ko tambola na tsunga ya bembe bango moko bazali ko yoka yango te nde eloko na prometaki bino nazali ko betela bino pe na minute oyoyo pona ekoka ko zongisa bino makanisi na bino lisusu fresh malamu pona erto ko kobana lisolo jeudi bokoka ko yeba bien soki ezalaki ndenge nini pe o nazali ko beta bino moko boki ko trouver yango na partir ya site na biso ou à partir ya YouTube muta ko beta radio Lisanga akangisi yango ou a séparer ndenge nyonso ko beta lango ekobima kaka pe soki abeti radio Lisanga abeti les dates ya le 27 ati le 27 12 2011 pardon na corriger émission Salamaki na 2011 pe atira ka kombo ya Rocky ou Tommy nde akotombe mbala moko na morceau na sali ko betela bino soka lingi penzela ya mukusi akotika kana site na biso pe akotrouver yango mbala moko na liste ya ba anciens émissions ani oyo ezali ko ya ba bengi yango 2012 nde biso nyonso to zala nyonso tu na Lisanga. Bote mingi balande ya radio Lisanga nde bango balobaki ete lopango ya banka nde tolobi ete tozongi lisusu awa na kati ya studio na biso pona na minute tozali na moto na telefone azali kobenga biso na isika ya mboka Belgique yende azali ko se présenter kala mingi te awa nde tolobi lisusu. Allô? Oui, allô? Ndeko est-ce que okoki ko se présenter? Ok, donc na habité naza déjà na radio parce que naza kobenga déjà mingi tellement que bappelle les autres kakuna mingi na habité ceux qui boza kozwa biso. Ozali déjà na radio ozali koleka siko yo live. Ah, ok. Et je me présente na kombo ya Monsieur Tommy ba omsusu ba ebinga na kombo ya Rocky Kabongo awa na mboka Belgique. Donc tofandi na Anvers. Donc na bengi muke po tokoka ko partager ma muke oyo makambo eza koleka na mboka kuna. Donc tokoka koyeba ndenge nini tokoyi koluka solution. Ok, peso bengi muke po na tokoka kosola lisolo ya makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso ya Congo. Nde yo mto zali na place kuna na Anvers na zali na mwa mutuna na lingina tuna yo. Na bandaki kolanda ba information pe na cadre pe kaka ya makambo etosa nango ya ba election nde na talaki pe na ba internet na mona kike ba manifestation bandaki ko salama na kati ya Anvers est-ce que ko informer biso ndenge nini ba manifestation wana elekaki? Oui, effectivement ndenge boyebi ke okili mobimba baza ko marcher pona likambo oyo etali makambo eza na mboka. Donc biso tokotikala na simate donc awa na Anvers marche esalamaki bien elekaki malamu bakonzi ya mboka oyo baautorizaki yango oyo eza kolakisa ke soki ezaki autorisé c'est pour dire que bayebi tina ya makambo yango. Donc marche elekaki malamu makambo nyonso kitoko ti na maison ya justice na biso oyo batu bakotisi ba recours na bango oyo ba idée pesamaki pa ba congolais oyo bafandaka awa nalobi bien ba congolais po bikolo mususu bazalaki pe mais makanisi nyonso oyo batu bapesaki ekotaki na kati ya ndako ya justice. Donc jusque là ba sensibilisation ezali toujours ko continuer po to koyeba ndenge nini makambo ngo ekoleka. Ok.
nde na ngaki na tuna mwa mutu na pona epana bino kuna mboka ya ezali soki to koki koloba na ndenga bongo ezali ekabwani na kote mibale kote na bino ya Anvers pena ba kote ya mibale wana kuna o bazali ko soutenir ke royaume et telemakaka bango bazali ko mona ngo ndenge nini bon na o itali mboka ya Belgique na ebite soki boye bakango bon mingi akoloba ezali te wana ezali ke yebana déjà ke bazali bato mibale kote waloni na kote flama mais na ngonga oyo mingi kote flama na makanisi o toza komona ke bango mutu baza ko soutenir biso mingi parce que baza ko comprendre makambo ngo parce que na ngambo mususu bato oyo tangu mususu kala izaka ba Louis Michel bakotsa bana na bango baza ko sala toujours des ordres wana tilelo yango bitumba oyo toza kobunda ezaka ke toko ko continuer tangu mususu bango mutu bakoki ko comprendre situation oyo eza na mboka parce que soki botali même na internet ezali na interview moko euti koleka nya pas longtemps ya mwasi oyo bati ya observation bakendaki na mboka kuna alobi apesi makambo nyonso sur clair ke nyonso eza na maboka ba congolais c'est-à-dire que pona bango pe na union internationale baza sima ya makambo oyo parce que élection eleki ndenge vraiment esengelaki elekate donc yango bitumba oyo toza nango pour le moment ezali ke tokoka kolakisa ngo na ndenge nyonso ke bakoka au moins kotala que bitumba oyo vraiment toza kobunda ezali kaka kote ya batu ya Waloni te mutu baza ko diriger mboka oyo baza sima ya Kabila mais bayeba pe teke baza pe batu mibale yango tosalaki marche awa soki lisusu mikolo ekoya eza lisusu na programme ke le 31 marche mususu ekosalema mais eza na monsieur te parce que eza mokolo ya fete batu nyonso ifo bafete mais na kanisi ke après bafete oyo eza toujours na makanisi na mabungisi mususu ekoleka. Ok. Nde na mutuna oyo tozali ko poser bato nyonso tu oyo bazali pe ko participer na makambo nyonso tozali ko sala pona to sala ete mboka na biso Kongo ekende liboso ba marche oyo ezali ko sala maka mikolo oyo est-ce que pona yo personnellement omoni déjà que porter loko plus ou lobby était to kende na stratégie mususu ou bana mboka ou bazali sur terrain bazali ko sala marche bazali pe na masolo mususu bazali ko solo. Oui, effectivement ba marche oyo apporter loko vraiment apporter plus parce que ce ko tali changement quand même pona ngana rolo ba ke peuple congolais ba comprendre ba komi ko comprendre réalité ya makambo ndenge ezali c'est-à-dire que marche nyonso le kambuto avant ça le maifo nanu ezala na bilembo nango pona nga marche porter loko mingi et puis mindele ndenge baza kotala bato bamboka oyo toza kofanda baza komona peke quelque part baza na sima ya dictature oyo mais au moins peuple baza na oyo bango balingi donc pona nga marche porter à mingi et puis kotika ba trace nango mais ba stratégie na politique tozolo bien politique échangera toujours et ko changer du jour au lendemain. On espère que pour le moment, la stratégie, il faut normalement, en tant que Congolais, je pense que la stratégie, il faut échanger. Parce que la marche, ça l'est mis, n'amboka nyonso, ce qui botali boko mona ke, ti n'amboka ya Israël. Tukoye ko s'attendre te que ba Congolais bazali kuna, batu basali ba marche, n'amboka neti kuna Israël, ezali, pona relaxa ke, nanu sali mate. Donc, marche pour loko mingi, mais la stratégie, en tant que Congolais, je pense qu'il faut échanger. Il faut changer ce système et la stratégie. Pour total ndenge nini tokoki ko se faire entendre na makambo oyo. Ok. Na mikolo oyo yo natanga ba élection mboka mobimba na libanda ya Congo totelemaki tolobaki to soutenir bato bazali na place sur place na Congo kuna na moi ba moyen surtout tozali na yango pona bako kosala ete ba résultat ya vote wana ezala ba communiquer yango malamu ba soutien oyo to bandaki kopesa na moma wana. Est-ce que si pe tozali na moi stratégie moko ya soutien tozali ko sala pona ete bato bazali local kuna na Congo bakoka ko lemba bitumbate? Oui, effectivement, na niveau ngai naza komone la makambo ezake tozana mikolo ya ba fête na yebi quand même que bato babundi biso mutoza ko continuer bato bazana mboka to yebi ke bazana force vraiment mingi te parce que
soi-disant oyo akomi na pouvoir azali mutu pour le moment aza na force donc c'est-à-dire que manduki ezali miloko nyonso ezali bato wana makasi na bango eza ko diminuer ndambu mais biso mutu otoza kotala makambo libanda nde mutu il faut to continuer toujours ko soutenir pour to ko assurer bango que tokoki toujours ko changer situation na mboka. Donc moi je pense que après ba fête oyo bato pe bazana posa ya ko se reposer moi muke kotalela nanu parce que oui ucholeka et puis kitozana mois de décembre oui bi que mutu so aligné quand même aller moi lipanae akoka ko fêter en famille. Donc je pense que ça na raison oyo zo sala ke bato bakiti moi muke mais nazo kanisa que d'ici peut-être ba fête et kozala na mabongisi mususu mais pona ko soutenir tozali toujours ko sensibiliser au azana moins 1 euro, au azana moins 50 centimes, au azana 5 euros, akoka toujours ko pesa surtout na bandeko oyo bazana hôpital parce que toza ko tala pe bilili oyo eza ko lakisa biso balge bakati yango kalate bandeko mususu oyo bazaki bakoyela ki makambo ya lacrymogène oyo ba produit oyo ba itizaka lisusu te mais mutu azana na pouvoir mais c'est kabanga utiliser ngo bato baziki mingi baza na hôpital baza na basoin te baza délaissé bato wana donc soutien ezali toujours naza kolobela par exemple na mboka oyo biso tofandi ya Belgique bato baza ko sensibiliser donc na kanti que peut-être na émission oyo ya mardi prochain na komekana za la sur le terrain okoka koyoka bandeko oyo mususu bazaki na Kinshasa sur place bazonga ki avant-hier mais tozui tant ya kosola na bango te bakopese la ko comprendre que vraiment soutien na biso eza très très important tokoka kosunga ba oyo baziki ba oyo bazana ba pota parce que bazako ko soigner bango te soit disant que bazali ko soutenir opposition donc balandia halu isanga nde boyoki eloko lingaki na yoki sabino pona makanisi na bino yozonga isusu bien asima bien pona bozala up to date pona erto kende liboso boko kako kende na biso mbala moko molongo moko ndenge ba professeur mususu ya malamu basala kape na kelasi ndenge yanga epele kaki na mikolo na mokolo ya lelo nde alakisaki alobaki yete tala avant bino bokende stage na bino na pesaki no biloko oyo boye ale siko ya partir ya point oyo tozana ngo nde tozali kokende siko yo liboso tozali kotala siko yo nde direction oyo nde zali pe oyo ngai na bino tosali na mokolo ya lelo to corriger nde tolobi mardi o bote koyoka ezali siko mardi te échanger nde ezali siko yo jeudi oyo ezali koya nde tokozala na bino li susu mengonga na biso ekoki na note pona ngonga oyo koki ko benga na biso bete biso nde mutu tokoloba na ngonga ete to poser na no mwa moke na ndenge virtuel pona tokotia isusu play na mokolo oyo ya jeudi ezali koya me malamu mingi epeba esengo makasi mingi ndenge biso na bino tokutani lisusu awa na studio na biso ya radio Lisanga na mokolo ya lelo nde batu oyo balandi biso pe ba oyo bakolanda biso na sima topesi bino ba mbote mingi na lolenge bolandi oya bino radio ebengami radio Lisanga pe esalami na fondation Lisanga butunyo soto akolinga alanda ba emission na biso kokiko kota na site na biso ya www.lisanga.nl nde soki ya cliquer na radio akotombe mbala moko na page ya radio pe mutu akolinga yeba plus d'informations pour na fondation Lisanga pe na site ya Lisanga akokuta makambo nyonso tu oyo a lingi tozali pe lisusu active na ba Facebook na ba YouTube pe nde soki olingi o koma membre ya ba camarade ya na ba camarade ya Lisanga pe oko trouver biso pe na Facebook de biso tozali partout oyo bokoluka biso na social media place ba congolais bazali ko yokisa mungongo na bango biso pe tozali wana pona tokoka ko soutenir oyo ya bango mungongo pe tokoka ko diriger ngo kotia yango na place ya malamu oyo esengeli ezalela pe lokola bakambi basalaka bakambi ya malamu akopesa yo réponse te ma ko diriger yo nde na place oyo il faut otalela pona okoka kozwa oyo ya yo e yano na question oyo ozali na yango nde balandia halu Lisanga bo melisinga pema mingi na lobby mbala dibosana loba mulai ba phrase milai boye nde esalinga esengo mingi pona nakutana na bino lisusu na radio na biso ebengami radio Lisanga pe salami na fondation Lisanga.
Zaki 3 présidents et comme na 2 présidents qui kusoka na président moko. Ndeyo mfandisi linga na biso na lamu biende tolobina yo ete rendez-vous na biso. À ceux qui se lèvent tôt, côté utile pour un nouveau Congo. Peuple bantou, biso, nyoso, totelema, ponambo, cannabiso. Tous derrière un seul homme, c'est Yachichi. Candidat numéro 11, c'est Yachichi. Jusqu'à la mort. Ndenga ba jeno bobi balobi ba telema ponambo cannabiso. Ndenga pena lo brabino ete boyoki ba information ya pays bate ezali te ki pona na kambiki na lobite tant oyo tozali na yango ta ya mutuya tant oyo toko utiliser yango pona bana ya mboka pe ndenge baloba bana ya ndako bafutela kate. Pour tous ces viandes, les matières premières. Radio lelo salamaki epai ya oyo ya bino moto abengami Hervé nde yende abengami Lukunku Kitenge nde na pesi mosusu ba mbote mingi na mkolo ya lelo nde nakutani na bino lisusu GD ezali koya ngai ensemble na Rocky Tomika Bon.